Bonjour bandeko balandia chronique du net TV, précisément Gilmas Music Channel. Nazo pesa la bino ba moi connaissance na ngai ba masolo na oti kozwa à travers la présence ya Ferregola na forum économique na niveau ya Grèce. Nini nde ezosalema pourquoi bato bazolobela yango ça fait parler quoi na communauté na biso. Alors bandeko boyebi vérité sur vérité a oza place à vérité place à kobomba te. D'abord, toyebi que Fally Ipupa azalaki nini ba azalaki contacté pour na forum wana. Fally n'a pas eu le temps, il était occupé. On a contacté également Ericho Tanabe. Ericho za na concert na Kisangani zo tombe ba même moment na ba Isiro yango bazango bazalaki te. La oyo bozomona Ferregola kozala kuna eza repêchage. Encore une fois, repêchage à Ferregola na niveau ya Grèce. Alors osoy bazoloba azat artiste munene bande konangabo banda kotuna. Pourquoi on n'a pas commencé par lui et finir par Fally Ipupa par exemple? Pourquoi on n'a pas commencé par Ferre et finir par Héritier? Mais on a commencé d'abord par Fally Ipupa. Malheureusement, Fally Ipupa a occupé, il n'a pas été capable kozala na ba forum wana. On a contacté Ericho Tanabe, aza occupé na makambu na ye ya nini oyo ba makambu ya ba Kisangani na Isiro. Koffi Olomide date ezokende na ba makambu na ye ya concert ya nini ya 39e anniversaire. Pourquoi Ferre a été la dernière personne à contacter? Nde esika makambu il faut bandela wana. Bande konangai nasalaki video moko akolakisa bino ke Ferregola ces derniers temps aza nini baloba nini aza na voix à poupe lisusu te. Aza musicien, aza star congolaise, mais po bakende kopona ye kosala likambu babandaka na batu misusu babandaka na Ferre te. Nazo pesa bino pourquoi basala ka likambu wana. So botali Fally akendeki na makamoko boye ya Joe Biden na poto na Washington je pense pour na makambu ya ba forum kaka ya ba économique oyo et puis na ba changement climatique ya ba environnement biloko wana. Fally était là, il était là pour na makambu. Inosbi aleka na makambu ya African Day asala exposé na ya solola. Ericho Tanabe akende pe na Espagne na makambu kaka ba biloko ba économie asolola. Mais mutu lokola Ferregola akosolola nini? Na langue nini? Parce que akolinga pe aloba na français. Malheureusement français ko kangaye. Et puis à part wana côté kuna bakobeta musique te. Eza makambo ko participer. Participation intellectuelle ya Ferregola kuna ekozala nini? Yango bozomona bozoka tamba baza koloba na niveau ya kokende na Grèce kutu eza makambo na yete eza connexion ba contacta ki Ferre te connexion mute komisie kuna donc connexion sur connexion mute memie kuna metango ezala ki ya Fally ba contacta ki Fally directement ba contacter Héritier directement. Mais pourquoi ya Ferregola il po bango bato bazala ki na bango posa baza occupé yango sika bomoni
ba connexion de balobi fera kende ko se présenter. Donc eloko Héritier Watanabe aza capable aza occupé ya kosala fali pour pas capable ya kosala ndeska bozomona baza ko repêcher faire gola ya kosala likambo oyo. Bande ko bagolwa soki bo bandi ko kanisa makambo ndenge zotambola même na makambo ya biloko ya Jeux olympiques faire azalaki na kati ya kare bato akosala muziki te. Il fallait ki alela bakende ko repêcher ye. Il fallait ki ba repêcher ye na Jeux olympiques. Il fallait ki ba repêcher faire. Na eloko epe ya nini ya Grèce oyo baza ko repêcher faire gola baza ko repêcher ye. Bande ko pourquoi faire azalaka toujours mutu ya ba repêchage? Pourquoi bato basalaka makambo ba contactaka faire te batiaka penda faire na ligne ya ba musicien bakoki ko défendre Congo te? Wana eza na problème moko sérieux, faut biso bato banda pe komituna bakende koluka fali baluka Héritier Watanabe po bango baza occupé baza na ba occupation mususu yango nde à travers kaka ya bato nde bake kozwa fere mais eza ke ba contactaki fere direct eza makambo ya ba connexion sur connexion po kende kotombe pa ya fere. Bande konanga bo bandaka pe komituna ba makambo wana fere azana ba malchance moko boy na ebisa bino ba makambo fere asala ekolata kae tina suka ye mutu atia complication na carrière na musicale. Celui qui a créé ba désordre wana na carrière na ye mutu mususu te. Tango ayaka na ba réseaux sociaux koloba ezaka kapona koloba mais en réalité faire mutu atie ba problème ba kwak na carrière na ye. Ko manquer ba respect kozala impoli koloba ke ngamu soki boyoki marque auza lobilika mwana ça vient de moi. Donc même lelo soki marque auza ko manquer kofi aye ko manquer wera aye koloba makambo ya fali eza ko bima epa ya fere mutaza ko tina marque auza kende kofinga nyoso boza ko ka ba gouve baza koloba fere mutaza ko tinda parce que asima déjà likamwana ke ngamu tunatinda kabango sika effet ko tinda batu et jouana carrière ya faire gola directement yango bomona ka faire azalaka toujours eloko moko so elinge salema eloko moko ya mabe fo bimela eloko so ke spécialement eloko mabe fo bimela. Pourquoi? Parce que ye moko ami loka déjà c'est lui qui est à la base ya malheur ya makambo na ye. Ye mutu aza na base ya malheur na ye mutu mususu te. Un instant. Awa sikazo kende akeja na nini na Grèce tozoyo kamaloba makambo mutu na mutazolo baselo ye na marque na ye nini nde fere okende kosala ya malonga oyo nanu fere fali asala te nini ya malonga oyo fere okende kosala oyo Héritier asala te na tuni bino bagolwa kaka nini ya malonga oyo fere okende kosala na Grèce oyo nanu fali asala te nini oyo fere okende kosala kuna na Grèce oyo nanu Héritier asala te parce que na connaissance nanga Espagne eleki Grèce Héritier kenda na Espagne fali akenda na États-Unis eleki Grèce place baninga baza koboya place baninga baza komona na importance te ndesika fere yazo kende ko se représenter azakende ko se komi bwaka soki ezalaki makambo ya mbongo par exemple bakopesa fali 30,000 pona ko se présenter Héritier 30,000 pona ko se représenter bango baza disponible te mais fere batikali ko benga yete connexion mute komisie kuna est-ce que bakopesa ye 30 ou bien 10,000 question yango wana bakopesa combien encore ye alingaka azana pose ya visibilité tango bako kabela yete ye kaka mutali bosoko ya kolela na réseaux sociaux bazo kabela te nanu bafuti te
parce que ye azolinga ko s'improviser na makambu babengisi ye te babengisi yo te mais ozokende ko s'improviser tango bakofuta yo te ozala mutu aliboso te koya sur na réseaux sociaux ko banda kolela ke non bafuti ngai te bafuti ngai te bafuti ngai te bande ko ngana lobi kaka po devina ngai bo bakisa ya bino na kati ya commentaire